Hello la famille Mbote Libota Nangai. Sengo mingi ya présenter biso parcelle où ils ont à droite na biso awa il y a 400 mètres carrés donc 20 x 20. Donc on va avoir double parcelle donc ils ont 20 x 20 dans le pont à Mobimba. Ils ont la carte moro ya bien avant de découvrir yango to laksana nous avenue Nengezali ndako ils ont à droite et to laksape ba voisin oyo soki sombi orozana bango donc vraiment na ba voisin bien. Le pango est en face nabiso awa eza le pango moko déjà habité parce que bazali et sotali quartier monique quartier ça déjà habitable pour sotali liboso na biso na droite ozomona ndako monene ezali et na gauche ozomona place à tola porte à la tola bleue batope bazali donc le pango to kotala yango na droite tozo pusana liboso po to la sikoyo longueur na et puis largeur na après voilà tu recotes ce qu'on a kati pona kolakisa et puis to évoluer donc awa le pont bandi na colonne oyo bandi na colonne oyo ya mur mitoyen oyo et awa to keti na suka pona donc banda na coin ti na suka ya mur place to telemaki et donc ça biso 20 mètres et kokota pe na ndenga kati to kolakisa et donc ça biso pe lisusu 20 mètres tokotana na kati awa toada na kati ya lupango donc kati ya lupango yango oyo ndeka tolobaki toujours que lupango na biso eza 20 x 20 donc 20 na mokuse 20 na molai ezopesa biso 400 mètres carrés et ndako oyo eza liboso na biso awa oyo tozomona oyo eza ndako propriétaire alingaki atonga résidence donc alingi atonga ndako mwa monene ya se. Il y a 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. À ticket espace à Liboso, il y a parking. Il y a parking à Mounene, où espace à jardin. Et puis il y a un ciment. Il y a place à la salle. Dans place à salle qui déjà, installation. Installation sanitaire. Donc il y a un ciment. Et à Nalobaki, tout ça, il y a Liboso. À côté de Rolobate, provision sur tout le monde a Zali. D'accord, il y a un projet à 4 chambres. Et puis, toujours l'homme propose, Dieu dispose, et si magité, et les lots, tout chango na marché. Donc, ndako yango yo, il commence déjà à niveau ba couler l'inton. Donc, il commence déjà à niveau ba couler l'inton, mais l'homme propose, Dieu dispose. Donc, ndako yango, ezote kama. 20 x 20, ndako o amunene, il y a 3 chambres salon, oyo, propriétaire abandai déjà kotonga asuki na l'inton. Donc, pour na, le pango mobimba, ndako oyo, prix na yango eza $35,000 à discuter na bandeli 20 x 20 na ndako oyo chantier oyo ya kosilisa bandi yango $35,000 à discuter. Donc awa déjà de l'entrée des jeux toyeba que toza na quartier Canada na localité ya Plaza donc Plaza Canada na commune ya Nsele et awa toye na ndenga sima tolakisa place ba installation ezali et puis tolakisa par rapport à la fondation de Batongela Kiango. Voilà, donc fondation Yango yo, fondation Tonga Maiki et Matiti Awa. Et puis, Bomoninde, Bamati Likolo pour un niveau. Donc, on a un niveau kuna, kota nandenge, Batongela Kiawa, Batongi na ba norme. Donc, le pan au mobile, baché $35,000 à discuter. Mais pour na ba oyope, ba monique, ba moyen, eza ebele makasite. O monique tokoki ko morcelele 10 mètres x 20. Dans le bébé, on a monique, on a posé ba morcelé 10 mètres x 20. Au bengi bisoto solo là. On a tout bandi $17,500 à discuter. 10 mètres x 20. Donc là, on a morcellement. On a tout bandi $17,500 à discuter. Mais pour na mobimba, ils ont pris à $35,000 à discuter. Dans le bébé, tu as commune ya Nsele. Tu as commune Nsele, na plaza. C'est les plaza, arrêt plaza. Donc, on a quartier Canada. Dans le bientôt, on a commune à Cielé, quartier Plaza. Pardon, quartier Canada, arrêt Plaza, au côté, oza, Mobimba. Donc, sotali, babar de fer, babimisa, ndaku yango, déjà, et comme il presque, dans l'inton, pour, couler, ceinture, pour ndaku essayer là. Même morcellement, ezali, sur aux pour ça, 10 mètres x 20, dans le bito, bandiango, $17,500 à discuter. Et pour le pang mobimba, tu as $35,000 à discuter. Donc, voilà, awa, tu as kolibanda, total pay, voisin dingi, batongi, kitoko, nde, bazo pesa information toujours
ya quartier par rapport ya kotonga na bango. Donc wana a tozobima déjà na avenue pour tomona macadam. Donc totamboli mbango tomona macadam oyo tolobaka Prince ya Plaza. Donc Prince ya Plaza yango oyo tomona liboso na biso awa et oyo eza avenue. Donc toza na avenue moko eza déjà kitoko bien habité awa na quartier Canada na commune Nsele na Plaza. Donc Selim Plaza oyo eza macadam au matibo ok Union Européen okiti na droite okei na boulevard Lumumba. Donc voilà le pan auto qui représenter yango. Eza 20 x 20 na ndako inachevé eza na commune ya Nsele na Nsele Plaza na quartier Canada. $35,000 à discuter. Merci beaucoup, bye bye.